mbala liboso bato oyo bakocomprendre nga bakozalaka na mokili baoyo bakocomprendre nga mokili elimi te baoyo bakocomprendre nga bakozala mokili ebele babi atala awa esika babongela yango moni mpe nayebisaki ete na ebandeliki apart nzambe bakoko eza mbongo so kaka bato bapesanga confiance lani bato bapesanga nde confiance moto comprendre eloko oyo azosala. Téléspectateurs, très chers internautes, amis fidèles de l'émission Mbokeleng, Mbokeleng, toujours la province, il y a comme central, il y a Bruno Jansi Lubamba, donc le showman de la communication, présentateur Moko, l'émission Mbokeleng, Kasnaosen Bruno, Bobenga, pour sentir nini, ils ont les capés, nini, ils ont ça la bakasi, le moni, Nazaki, na maître, Mibin, Sudin Pongo, donc tout ça qui est l'émission, mais lorsque le moni, na katsa temple, donc maître Mibi, il donc, il y a ceux qui... Bonjour, maître Mibi. Bonjour, papa journaliste. Maître, tout le monde est vraiment à Wanakati, à temple, vraiment, pour sentir que ma Kamboza, quand on va dire que, mais maintenant, on a temple, pour ça, l'émission à temple, pour nous qu'il comprendre que maître Mibi Tsoudien pour Nazali. On a le barake. Moi, qu'il est. Vous avez dit papa, vous avez dit Bakoko. Vous avez dit oui. Soubembe Monizana. À part Nzamba Bakoko. À part Nzamba Bakoko. Hein? Nzamba pour le nom de Samba, le code de Samba. Hein? Voilà Bakoko Bao. Bon, là, parce que on dit que nous sommes ici, il faut qu'on respecte rien. Ok. Bah, moi, j'ai su le bon bâti na temple, il y a grand maître, mon toiseau, avec ça, la macambonine, la mot, ça, la macambonine, na pomo, tel n'a pas dit tel manga. Donc, on a beau comprendre, le maître, Moussa, na y a juste ça là, puis on a temple, donc, vous voyez déjà au temple, quand des araka. Et bien, le maître, et bien, tout le monde a, bah, on peut savoir le macambo, mais on a temple, mais évitez, est-ce que, bah, ça va bon, ma bien, le cas, on a mettre ça la moussana et quand dit tout le monde maître oui est-ce que là vraiment capable de se poser question répondre de mon bamoko tous amis la monnaie dans le bakoto sur le bakoko peut être bakoko dans le bidon pour le bâtir on va moniquer ce qui est l'église va se combo on va pas te donner mbanza parce que tu t'en vas le mbanza za aw makamoyo pour moi on va mettre le maître va y bien sala na ye oyaza responsable vous avez dit le monde a boyo pour moi na boyo ça passe on va tout sous la nuit ça passe donc tout ça ce qu'on a dans banze OK tant on a eu ça que nous temple zali au mon temple que c'est un quatre temple on a quatre temple donc les bébés on met tout pourquoi mettre à vous démontrer qu'il ne tient pas bon et vous devez voir qu'il ne quitte il y a même que même ce que passer réseau de l'église là même ce qu'on va mettre vous voyez bateau de au temple dans donc merci partout au Hollande donc mettre rapidement la mine ba on met ba na monde entier ba Hollande on est ici quoi mais on a dit que c'est un peu awa esika babongelaka awa esika babebelaka olabi esika babongelaka esika babebelaka ah maître oui esika babongelaka esika babebelaka ah monde ni maître kasi ni ezandona ya pena bato so a le mot pas na ya le na kena ka maître pour la beba bon pour nous donner le bagage na ke pour la beba ça passe le monde que j'ai mon bénéfice de la zone 1 à zone de Kamia ya 3 OK l'année OK quand on est dans le 3 la possible en 3 yo sikoyo okokisi oyo da sécurité OK nous sur place mutabebelaka l'année OK mutabemaka quand vous êtes dans condition à soigner la vie en tout cas bon côté là vraiment correct c'est vraiment expliquer lui sur la canine oh il est vraiment oh comme ça et ça là ka
to okoki kosalela bato oyo baza na baproblème place bazali mpe bazwi solution yango nakoloba omoni baka oyo eza te no moto eza ke mosala osalaka mosala na yo ndeti ozosala te eza ke no okotisa bademande otanga mingi me ntango kokende boye yo bazwaka yo te nani place oyo ozosala esei ke ozala na niveau ya likolo olami oyo aza te na bala kosala balongoli ye na likambo soit oyo ayebi te obie ndongo moko boye yango moni mpe nayebisaki ete na ebandeli ke apart nzambe bakoko eza mbongo siko mbongo naza nini eza sakati nani yo kondima ndenge oyo ovandi boye mbongo ezali obenga na mbongo kwa kovivre te yango siko omoni teno bapaster na biso ya Congo batiaka bato merere yo eza liko obenga na satan oza liko ozala na mbongo moni sikorere bapaster mbele baoli kobabenga na satan me baoli kobazala na mbongo siko oza comprendre ke satan yango ngo wana oyebi te eza na bato mosusu tomonaki no basali cote mais 100 francs ya pamba balingi te moninga alekela epe bimisi bitumba bato bazoki lamisi pe donc mbongo eza satan ndenge bolingelaka mbongo tolingaka mpe satan bongo parce que omoni relation ya nzambe na satan nga na yo tokotika mokili bango relation na kozala kaka ata ye moko nzambe akela mokili akoki kondima te kono camarade oyo aye ye moto bakeli oyo obenga na ye bolanda très bien maître mambo eza très capital yango ozomona teno omoni mbongo nazoloba boye wana kata temple titana nazoloba te nzambe bakoko baningai tata mokili tata mokili ya likolo asala mokili asala mokili na yo mpe temple na maître otanga nzambe omona ngai na misala te nani ngai na misala te nayebisaki ye dernièrement na émission tosalaki eza te lelo fafakelenga naza boye te banga na ekokufa te pire nakokufa me na temps oyo naza na yango donc fo nasala mosala ndenge yango batikela olamisi te po oyo batikela kokufa te soki nga lelo naza te wana nkasi banga fo azwango biloko nyonso kasi beza abeli bongo ebela bana nkasi batosasa bazali oyo bisasa dono bango yango tozoloba tikotimi bindeki na mboka baza te omoni ke yanga soki deja na bandi kosentir maladi oyo wana balaka besoin deja na kovanda na kokomprendre ke te na ozala su te déjà il faut kobenga tala biloko ya maître olobaki awa esika bato babikelaka esika bato babebelaka donc esika bato babombela esika bato babebelaka nayebi te bato bana posa babonga sikoyo baolanda o sikoyo na makambo bakenda mpe partout bazwa solution te peut-être bapesama trop siko lelo bamoni maître moko boye baobenga maître mingi ayebani makasi na bao bayebi maître mingi bayebi bao bayebi ete seke wana fo nayebi te fo baluka solution mamongo yango sikoyo maître est ce que bakoki mpe kozopena basolution mpena baye mpena boye makambo mpe epeseli bango na ndenge baoluka motu moko aza nakosa portemone magique ayeba na yo motu moko aza nakosa mata promotion moko ya baniveau ma mystique aye mpena awa makambo te correct na nde explike yanu bafani nyonso baolanda émission oyo omoni ndenge delelo elobaka ke bakendaka kaka olandini eza na baoyo mpe babonga bazwa commission te olandini baoyo mpe babonga bazwa commission te bazali parce que omoni lelo tokozala beno papa kufi mama kufi otikali mpe na baleki ozobanga na bango ozokomprendre ke te na okoka te te fina kendeka nazwa makambo ntango mpo koya parce que biso awa toza na nzabin kisi nzabin kisi oyo toyokaka na kisante nzabin kisi ezali donc eza mpena beso biso koyela tokopika na temple mpe batindi biso mpe mosala na ye fo na mama ye tokokende ebale omoni ke ntango tokokomba sikoyo ebale tokobenga lisusu bakonzi ebale lami baroya ya ebale basirene ebale bakobima soki balobi te
kende pesa yo sans commission ngana ko le voilà donc pour grand représentant nous avons parce que ce bien il a dit que nous ça là l'ami il a des ala de bandi to yo ki bango si on l'a dit quand on a la zambe vraiment ba lo ba mutayi ba lo ba so là il y a la zone ça de mon déjà ba OK ba yebi awa OK tout temps d'avant le ba que ah to de se mettre maître oui tu na vandi awa ba to ba tout na ba kese ba ah ta chanson le bon ça c'est le chemin de la ça non le chemin de la communication est là mon bande donc cameraman non puissant donc je suis le cameraman puissant OK donc on a dit ba comprendre mettre dans la salle on a dit ba maître na moi vraiment on va tout vivre spectacle on a senti que la mort peut peler à moto la mort devait le battre mais c'est la dernière de le moko banao on a vraiment na combo ya ba prophète à Kalabeli ya ba Jésus Christ on va mabete yango minute yango to le ba ngai na zatetelo mele tali ke ba prophète ba prophète wana pe bazala na famille na bango lelo lelo déjà de tina ba Israël wana ba to ba bota na ba Jésus bazala oui bi yango ke avant Jésus ya déjà la bisali la bilamba bisali la bakit ba ko na biso le temps que Jésus ya kuta déjà que lamba ezala kiti ezalaka ah maître la mise mambozo ba a vraiment tout que comme ça ba tibila na liboso ko na la mission boye maître na ta temple to mala liboso ba to ba ko comprendre nga hein ba ko zala na muki OK ba o ba comprendre nga OK e mo kile le niveau de OK ba o ba comprendre ba ko zala muki e bele ba bia tala satan na tala bi de OK donc je vais casser le numéro donc le numéro tala satan mais ils ont baissé la côte zambo OK c'est que nous voyons dans ça OK le temps de satan à le faire comme la mort OK donc comme la mort des ça va bon aussi donc il dit donc le satan zambo je vais satan zambo la mettre même dit il y a siko awa démonstration ko celle là parce que ce baola non siko non on démonstration nous besoin de la première démonstration nous déjà que notre Satan bima non non les jambes et bima nous le système comme ça donc c'est ça que tu as expliqué bateau que va comprendre place au d'accord cela ou ça là donc moi là bateau sous donc il y a des familles là tant que nous ça n'est pas là azo kokani ya moto mais comme il faut que ça va bien ce qui est petit c'est de leur expliquer la ndekeno mama OK et dans le monsieur OK on est responsable c'est expliquer dans le PST wani ah c'est que faut le bagaka na de moto mais salande musala imona moto oyo le musala azongi moto oyo azobota te akanizeni ba député surtout même du temps on explique du bango en Facebook OK na comité on a OK tala bonela on OK lani ba balali maté mango ndi ba leli to ko sepe la paix ba oyo bazaterno oneki ata pas na ngaité le cas place va se protéger. Bible de Tibala va protéger mon côté. Ils ont des papiers. Mais ton mot, ton vie, on dit, maman, ton quoi? Ah oui, la même mot, ta maman, ça va avoir le prophète Élie à qui ça dit. Tu veux le dire que tu vas le dire que tu vas le dire ah, de la mode de la boue, on va bouger donc, mais tu vas bouger. Tozelo baboye ebele balobi tala mutu wana abebisa bato tala mutu wana kuta anga sala boye yebi yango ke solo mabe yebani monde entier nous balingaka yango te solo ah yamabe eyebani monde entier balingaka yango te parce que tout le monde les gens de OK sur les agak
kaka ndako leo kuna mwana kosunga solo bebi akosuba unaona saluko leo kuna ndako solo okay vamos siko donc na kaka wana maître surtout que malgré une démonstration te yango osala moto place aza azwa solution makambo wana pour ça yebi mokili ndenge eza yango nayebi sio mona na bambi de tala bato bamona bademonstration ya nini na nini mpo nazoyebisa yo ndenge makambo oyo nina mpe na bambona donc ngambi soki nakomi na niveau boye parce que bato balobi te maître yo oza na mosala osalaka ya malonga maintenant tomona yo te ata na internet ozolanda omonaka na facebook vokotaka kabongoza te mpona nini biso tokondima ke yo fosala osalaka démission ozomona yango epesaka courage mpo ngai omoni moyule omoni moyule eza déjà amonana na bato mosusu bazomona nakobeka kombo lobi moyule bafani nyonso epi baabone nyonso maître nde alobi kombo na ye moyule azali donc amonana yango moni ke soki nakomi na niveau oyo eza mpe na bato mosusu bakofanda kadi moyule déjà namona ye na fonction ya bato aza mpe maître azosala mosala na ye naza na temple te ozolanda ntango akutani ya likambo ya maître oyo yago te posa beba nano moyule osiliseli wana pour chaque temple eza na ndimba nango ye avokota eza na devoir osali ti nawana devoir maître vana kote biso nasala boye asali parce que oyeli mosala ya journaliste oyeli mosala teke ya kozwa kisi ebele baoka mwa maître mibale omoni jansi mobamba kinshasa ayenena abengi na congo central mpona kosala baémission ya boye ebele baomituna baquestion maître mibale omongi na kinshasa abengi na kisantu na congo central epai wapi azodemontre bino ke makambo mpe oyo bato bayaka kozwa basolution awa mpe eza lomolomama pati nganga imuni fumutu kozela yango yango kata kosini singanti imuni koza moto namoni vraiment moto makasa bayeke kidiba maître nde naobanga mo mabe te mpona nangi diba te soki ezobanga te soki nalobi te nde eza mabe ye moto ezobanga voilà donc baokomprendre asala moto bamoni mokili donc naona pesa za mokili comprendre ke makambo te osa eza montage te tala omoni makambo oyo eza mpe na bajournaliste bazwamo mabe epa bato lami donc ndenge nga nazosala na yo tozoforce bato te mais bato oyo bamoni te solution na nga ezwana tika na benga maître wana obien na nzela journaliste wana nakoki kozwa maître wana lami parce que rapidement pesana numéro téléphone numéro eza plus 280 plus 243 89 63 555 60 nde sikoyo tomoni titala moto akobenga nazoyebisa ye bongi kozala ndako moko me pasi ya motu ya ye te toyokaka pasi soki moto akufi te akomona na so te wana pasi ye ya biso nyonso mais eza mpena oyo mpe mwana mwasi bakobima te ateta mobali na ye ake mpe kokushe na mobali na ye azokite te tena baza mobali parce que wana eza bolingo yango moni mpe nalingi kaka bato bapesanga confiance lani bato bapesanga nde confiance moto comprendre eloko oyo ye azosala